nazomona 1 za liboso nyonso ebandaka na combien na 1 Zamba pambola fali pour pas cap la merveille malabioche les people de world yakolobeza nini papa na mboka o fali abotola moto mwasi te na mboka o fali asali ba bêtise te lananga na bokebi eza na ba leader rebelle baza na ba orchestre bakoka komona te danseuse na ye aningisa loketo na misu na ye na sima ko ningisa loketo fo luka diemela abima na ye biloko wana fali asalango te lananga na bokebi faites attention eloko ebeti si fali bersi eza nini même ye moko fali kondimezalaki mukie nayebisaki fali ngalobi fali eza na bamama vevi moko babanaye kolela opangusa bango me misu na biloko akolia eza na bana etike moko babanaye kolela opansaki na bango bakita bamata que ça soit des gars qui combattent na bango masase beti moto epeli milinge mati maya moto ebimi suka nango fala seni abeti po ezalaki message ya nzambe akotinaki royauté ngabe oza roi aigle oza aigle omoni te na kati kuna batie pe aigle voilà tout le monde est en train na ye papa aigle aza nyama oyo amonaka likambo nyonso na musika batie mbala moko abi aigle akoti Dicap la mer, faites attention. Marabioche, faites attention. Nana prophétisé avant. Na tchaki kutu yo maboko te mais na prophétisé avant. Tango zo kita na mboka oyo. Keba na basala nzambe wana balukaka ba actualité. Kopesa mutu na yo pas n'importe qui te ya ko tchao maboko. Abonde la pona yo, pona nengo beti bersi. Muyibi, mutu akala. Mobomi yakala. Oningo zo succès na nzoto afali. Biloko wana yango esilisi bashibe succès ekitisi bato ebele pona nini nyonso fois que ne pas tata wana limité acha ye maboko nyonso fois que ne pas tata na tribalisme acha ye maboko eloko wana na ligne yango te comme étant invité alors Yom Toza qui présent dans le concert ya Fali voilà qu'est-ce qui s'est passé entre les combattants na la police française? Combattants ont fait la rébellion, battu Châtelet, battu Makamoto, battu les rébellions, battu Bakati tout pour concert et Zalani. Ba parti nini oyo combattant a échangé au préciser biso. Aba combattant a échangé tango bato bazokota ba combattant babandaki ko la manifestation ba ko linga en fait bato ba kota te bakanga mais déjà comme la police ezwa ki déjà garde la police ezwa ki garde et contrôler biloko bato bakoti après maman moko bakomaki bamoni ke makambo bazosala ezo aboutirité ale babandi kotumba bamoto babandi kosala buzoba après heure moko toyebi te kele mopepe wana etumaki bakombato bakomi lokola zoba bakomolemba na bango moko bakomolemba bakomokima donc toyebaki te mopepe wana eutaki wapi soki eutaki na kine soki eutaki wapi toyebi te ale mbala moko bakombato bakomi sui ale fali akotango fali akoti mbala moko mokili ekangi eza na bato ebele ntango fali ake kobeta même bacollègue ne bamusicien basoutenaki ye bonne chance ya monoko ne ya motema ekokanaka te basouete bonne chance me na mitema bazolela ye dan abeta te du fait que fali abeti mpo fali abeta esengaki aleka na eloko moko boye na vi na ye. Qui sera le deuxième question mark après Fali Poupa parce qu'il est le premier? Qui sera le deuxième Yakobet Tanasa la Tor Arena? Et nous, quand on sait la artiste, et bah, koufeza nini? Eza kisite. Eza pe bongangate. Eza etambole. Pourquoi dans le betamboli? Mutuso qui a commis vedette na mboka. Mutuso qui a commis succès na mboka. Azoko kako gérer succès te papa. Oye bezana basi kombe bazolu kabamo na mutakala na ngai. Nazo banga liwate me nazo telemela nde prophétie na bango ya lukuta oya kimuyibi mutu akokufa lisusu te ba artiste botambola na ekenge succès eza bien kasi na kati ya succès ekoko bomisa yo
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. L'heure à laquelle vous nous suivez en scène en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes 29 février 2020. Je pense bien que les concerts de Fally Ipupa, c'était bien déroulé le 28 à l'hôtel Accor Arena. Réussite totale, le public était au rendez-vous. Aujourd'hui, après les concerts, et l'Oronini, Ezole Ganakati à Kinshasa, je pense que tous les Kinois, en particulier, les Congolais, surtout en général, bazan a fête aujourd'hui, bazo met la champagne, mais na bato baloba qui concert il a fallu eko betate. On a suivi pasteur Lité à Kanda, où il a prophétisé qui ce qu'il fallait pour pas bétiter. Atiki musala ya pastoral, akotumba bilamba o alataka, akosala sous musala pasteur te. Aujourd'hui, on peut dire le pasteur Lité à Kanda, c'est un prophète ou un féticheur? Fallait abeti na ba conditioning, mesdames et messieurs. C'est une réussite totale. C'est un événement isolé. Troyeba dans cette émission avec le pasteur Lité Akanda. J'ai réussi pour vous aujourd'hui dans cette émission Jardin des Stars. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous allez zapper sur nos antennes www.africaelengi.tv. Bonjour pasteur Lité Akanda. Oui, bonjour papa Mikey. Bonjour Nabaïnyo Sobazo Landa Biso partout dans le monde. Tata Nangaya Likolo Apambola Bino. Pe apé Sabino Lisusu ba santé ya malamu. Merci pour la confiance et pour la fidélité. Oyo bozo pe sanga itangu nyonso pe obotikali nango na mitema. Nalobaki ekokoma na moment moko boko comprendre ke nazalaki nani na mboka oyo. Pe naza mutu nini. Bako tretenga na lolengo basengeli ba traité. Bako boya na lolenge esengeli mutu aboya po tozana démocratie. Mutu fwaza la libre na choix na ye. Kasi ko koma na moment moko batu wana nyoso bako ya pene na ngai pona ko découvrir que oyo to bande ko yoka na musika to tiaki tembe lelo eza ya solo na pesi libota na Nzambe nyoso mbote tata na ngai ya likolo apambola bino pe apesa bino ba santé kitoko. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de l'Afrique Elengi TV. Au lingo contacter biso benga na ba numéro toza en direct. Voilà. Pasteur Lité Akanda. D'abord avant tout na mambo ya Fally Ipupa. Tu as vu que tu as Dadi Di Kambala. Oyo bakundaki peu le même jour. Il y a un jour il y a concert il y a Fally. Oyambaki obsèque ya Dadi Di Kambala comment nandenge to bandak nandenge pe to komi na suka teke otika ye jusqu'à dernière de mer na ye. Je voulais dire impression les a comment? Merci papa Mike.
eza likambo ya esengo te. Bible onga na tangi lokola makomi na nzambe ezoloba na ngai tolela na ba o bazolela tosepela na ba o bazosepela. Kasi na tangu ya kolela ezalaka moment ya réflexion moto faut réfléchir pourquoi bazolela. Na kati ya kolela ezolakisa elembo ete pasi ekoti na famille likambo ya mabeye ndezo sala ete batu balela. Nazokamwa likambo makasi na famille artistique ya Congo tope na mboka na ngai tope bana na biso ba comédien. Voilà. Toza lisusu na ba feti te. Moi moko mariage ezozala te. Okoyoka kaka intel akufi, intel akufi, intel akufi kolela makasi. Ya pasi eza nini na mboka na uti kokufela pululu. Na kundi début janvier. Tant na kundi janvier. Nazalaka na eloko te. Naza na mbongo te. Naza na mapangu te. Naza na mituka te. Natambolaka makolo nazwaka même ba moto. Nazovanda musika na o quartier banlieue. Masina Siforko. Esika obatu balobaka suka ya mboka. Navanda kuna po bakuluna baboma ngai bisika nga navandaka. Makoki ezate. Pona kunda pululu na sala kiboyi. Esenga tina lela. Baya kokundela nga pululu. Effectivement, mama ni mama yaki pe apusanaki. Ndenge na zolo batango nyonso mama. Boboto eza lolenge na yo. Ko salisa batu eza habitude na yo. Ko yoke la batu maweza comportement na yo. Asunga kingai to kunde pululu. Kasi na lobaka buye. Na kati ya ndako yo vandi soki mwasi nde mutazuya kana biloko kolia ndango tango nyonso yo mobalo pesa ka mbongo te eza irresponsabilité. Tango dikambala kufi papa bio tapis rouge mutu akufi tina kombo ya mwana maternel. Félicitations na musala molimo ne pe manakimia pena ngamu na bino pena souhaita ki ba condoléances na ebité soko yo kaki yango denga tika kibiso. Merci beaucoup. Na pesa ki ba exemple belé pona yango esi na lobaki kuna na ko toucher te quand même molimo na yepe epe manakimia. Oui. Tango ete dadi akei na simbi mutu na lobi nzambe kaka na benga kaka ba yaka kundela kangai c'est ngana za lisusu responsable te cette fois-ci na kundi dadi na lobaka boye abanda yango kala eza lolenge na ye abanda yango kala eza lolenge na ye memi komema batu na poto abanda yango kala eza lolenge na ye kosunga bane tike kosunga ba veve ba kelela ba zanga kokabola lipa na bango tango ayaka na famille moko songolo pakala batu bakomona ngo lokola likambo ya sika po aye na famille na bino bomoni yango sika makambo azo sala abanda yango kala wana nana ko kabela batu mapangu memi na mituka abanda yango kala. C'est qui la personne? Na koloba nini mama ni mama mama ni mama mama Olive Lembe Kabila merci mama merci. Ceux qui sont artistes, ils ont quand même valeur. Voilà. Ils ont nzela maman. On doit les reconnaître. Hein? Donc oui. là, c'est vrai. Hein? Donc maman Olive Lembe, oyo atikara. Et sengeli na bois kaba fleur, surtout na ngai na likambo ya malamu. Na zangsa ko bois kaba fleur te pona ko souhaiter. Tikete mo bomo ya mama ekene mulai makasi koleka. Pe na ko zangisa te mama na biso pe mama Denise ye patika ki biso te. Soutenaki pe biso pona kokunda dadi di kambala mais famille salimo ba bêtise mikie na kolandela bango na suka eloko ematisi nga kanda mon frère Zela faites attention buzobe koti makasi nazoloba bozome makombo ya basali na nzambe kasi boza basali na nzambe te omoni papa boko confirmer que ngane na zango sala nzambe na mboka oyo
tango ba moni ba artiste et comédien comme tango artiste akufi midi artiste akufi basali na nzambe moko ba bimi na ba télévision vous blaquez avec les gens hein ba bimi na ba télévision papa oh mi balé lisusu ba tikali ba kokufa nalanda ki on ba bimi balé ba tikali ba kokufa tezo ba te ceux qui pasteur était à ça na kati ou comment liboma na ye na kozana na kati par rapport à quoi ngana ke kozana na kati ya liwa bino bozo blaquer na ngai hein yo ko blaquer na ngai faites attention papa kokoma mosali na nzambe o ngana zali ezalaka pona Kinshasa te na lobaka boye voilà Kinshasa eza Congo te ngana za mosala nzambe ya Butembo ya Uvira ya Goma ya Este ya Lubumbashi ya Equateur ya Bandundu ya Bakongo na za mosali ya nzambe wana papa basali ya nzambe ya Kinshasa bakomi na posa base bakomi na posa ya actualité soko yebi ke intel akokufa nzamba la kishoyi kende bende na mopanzi talisa ye tala nzamba lobi bo nzamba lobi nzambe pa lobi ne lo côté mais bazo sali la ba sentiment baleka na ba télévision babanda ko ba bilobela papa toza na kati ya passe to kufeli yo zueli so accela biso passe na famille artistique olingi biso tozo boma biso nga moko na koloba eloko nini ezo sala ba artiste ba kufa tant que le pasteur numéro 1 ya mboka eloko ezo sala ba artiste ba kufa eza nini eza kisité eza pe bonganga te eza etamboleli pourquoi nazo lobe tamboli mutu soki akomi vedette na mboka mutu soki akomi succès na succès na mboka azokoka ko gérer succès te papa oyebeza na basi kombe bazoluka ba mona mutakala na ngai oyebeza na basi kombe bazoluka ba mona nzoto na ngai oyebeza na batu combien bazoluka na bimana bango mais fait oui effectivement mais na koyebisa yo bwe ko bimana mwasi oui eza naturel eza mabete faut koyeba mwasi nini oyo ko bimana ye okobimana mwasi ya ndoki okobimana mwasi ya maladi ba artiste comédien mwasi ya batu ya libala esiko kenaki tournage okuti na ndako wana mwasi ya batu ya libala okoma kobimana ye biloko ebele bomi ba artiste comédien bango bazwi na ba prophétie ya lukuta ya miyibi mon frère lekali su na TV na émission nzambe mama na ngai so leki su na TV lobela makambo ya famille na yo ya tata na ya mama na opasi na silicité komekate na kombo ya ba comédien papa ngana ko finge loko moko toktikali mibale na yo ko saka na ngai te ya papa ya zo ba comédien muto akufa lisusu te ngai mutu na émission nzambe zo banga liwa pasteur un pasteur nazo banga liwa te mais nazo telemela nde prophétie na bango ya lukuta oya kimuyibi mutu akokufa lisusu te ba artiste botambola na ekenge succès eza bien kasi na kati ya succès ekoko bomisa yo na kati ya succès okoko tika mwasi na bana na kati ya succès mokilo okotika yango talanga lelo ninga nazo vivre nazana nga na pasi hein ato proposer nga $500 omona nzoto na ngai lukuta okomona yango te soko komona yango na moment soki ekoki ke mama ya bana yeyo to bali boye bo filmer na ba télévision effectivement bon donc tu peux pas en poser mon mutakala pasteur lité akanda papa souci moko bazolala nango nazo comprendre te okomona ngo pozwani okomona ngo po gagner ni boni boyeko surtout banda bayoki ke na mati na longwe mosala nzamba se il faut faire très attention aussi les mosala makamna bino na basi faut bomaka quand même moins mwinda faut bomaka mwinda faut blaguer avec les gens hein papa yo zo manquer mosala na nzambe voilà merci yo zalaki wana ponga na bomwinda papa tika ba blague wana ko basakana na mosala nzambe okoko bénéficier pe grâce nenge to fani ça se passe très bien avec Mike Lokamba. Merci. Tata apambola ba nyonso. Apambola o tu ba ki matanga donc voilà. Nyonso boyaki na matanga bo soutenaki biso na mukie na yo na quelque chose na yo o tiaki yango potolela ndeko na biso di kambala na kimia yo pe oyo tikali ozana succès na mboka prendre conscience. Merci. Prendre conscience donc voilà.
Mesdames et messieurs, il y a encore d'autres actualités autour de Awa. Le temps fort de Fally Ipupa Handicap, la merveille. Aujourd'hui, il s'est appelé Monsieur Béton. Fally Béton. Donc voilà, et bravo à toi Fally Ipupa. Au sali honneur au Sengaki, au Tomboli, tu as flotté notre drapeau de la RDC, la République démocratique du Congo. Bravo, Fally Ipupa. Donc, Pasteur Lité Akanda, vous avez prophétisé déjà avant Makambo et comment. Et aujourd'hui, tu as raison. On peut dire aujourd'hui que Pasteur Lité Akanda, c'est un prophète ou un féticheur? Bon. Bon, on a un élément parce que télévision et radio, télévision et radio, mesdames et messieurs, encore une fois, nous allons répartir du côté de la régie où se trouve Peggy Bokele en complicité avec Merveille Mampouya qui vont devoir nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. Suivons. Des retours sur ce plateau. Merci à Peggy Bokele pour cette belle réalisation. Pasteur Lité Akanda, vous avez prophète ou bien Simba Simarabino? Merci beaucoup. C'est très profond. Quand ça vous permet d'expliquer en très calme. Merci beaucoup. Pour les bottes dans Zambé Bayeba. Je vous en prie, oui. Au finanga mutwali boma, au finanga kizengi, au finanga akomi ko déborder. Na ba dimension nyonso finganga yi na ko sepela o retirer parole na yo pe ofukama oloba na Nzambe limbisanga yi ndenge na Emilia Pasteur Lité Akanda ndenge na finga ye na miso ba ninga na ngai na finga ye pasteur a salité pauvre ayeko luka mbongo na télévision non na ye po na yango te na ye po na côté ya nation peuple dédié papa Mike Lananga na bokebi. Très bien. Tangu to utaka ne élection pona ko pona tata mokonzi ya mboka. Nganzamba la kisaka ngelo côté. Na lansa na ba télévision. Soko yebi ke oza mosali ya Nzambe ya solo leka na télévision loba na biso o tozozela. Akozala mwasi to akozala mobali akouta na province nini. Soi-disant basali ya Nzambe oya minene ya mboka bavanda kimia bakanga munoko bakoka kolobelo côté po bazalaki tantôt plutôt oui, il y a États-Unis bande ko bazopesa impression na bango par rapport il y a concert il y a Fally Ipupa au abetaki lobby le public était vraiment au rendez-vous on est en direct dans le bibo manifester bobenga na plus 243 89 551 90. Donc voilà,
Et Toyambi maman na biso a bengi biso depuis États-Unis. Bonjour maman, toza en direct na pasteur Lité à Kanda, oza na émission na biso, donc voilà. Eza papa, c'est bien moi, monsieur Seolos Leibagrif, le grand journaliste des États-Unis, en même temps sapeur. Na bengi pour les Likambo à Kanda, pasteur Oyo, aza vrai pasteur à Malamu, le lobiso à wana États-Unis. Allô? Tozolanda yo papa. Le lobiso à wana États-Unis, na Canada, na Paris, le monde entier, tu y comprendre que Oyo aza vrai mosali ya Nzambe ya kolega même pasteur la foi. Oui. Aza pasteur ya kolega pour tu pasteur tout ya qui. Voilà. Parce que biso tondi moni épreuve, il a prophétisé Likambo une semaine avant. Oui. A prophétisé une semaine avant. Et Likambo pe et salami olembo ekoti awa lelo fali. To kutani na fali ngana so na fali a lobby que c'est du jamais vu à mon pasteur mais aux révélation eza bato kimbango basala o makambo kala ikomoso na 2020 o likambo pasteur lité asaki eza likambo oyo mokili tout ekangi vraiment biso na États-Unis Canada poza la surprise ceux qui vont moni pasteur lité à Canada ayi na États-Unis na ba journaliste na ye o akopona bato bakamwate parce que lité à Canada aza vrai pasteur na kin on se parle oyo azo dominer eza lité à Canada parce que bato mosusu bakimaka babangaka mais ye abangi eloko côté apesi prophétie une semaine c'est du jamais vu donc Porto Canada États-Unis bakomi tombé kombo ekeka lité à Canada likako kombo ne parce que lui c'est un vrai pasteur lelo biso tondimi mosali wana aza vrai mosali ya Nzambe tondimile de croire. Merci. Donc, vraiment c'est incroyable. Merci, oui. c'est vraiment incroyable parce qu'il avait déjà prophétisé na makambu ya concert. On peut dire aujourd'hui que pasteur Lité à Kanda aza prophète ou bien aza c'est un féticheur. Bon, pasteur Likanda aza féticheur, aza prophète, aza homme de Dieu. Donc il est révélé par le Saint-Esprit, il est révélé par Dieu. Et ça ma révélation on a apprécié. Ce Kazala qui féticheur, Alinga le bango en plein concert, mais à lever une semaine après. Ça veut dire que c'est un Nzambe parce qu'il y a fétiche et ça la gande qu'il y a fétiche et ça la gande qu'on va couper ta concert se pète aussitôt il y a moins d'intérêt et concert qu'on est que ça la meilleure à lever une semaine avant les campagnes ça la vie donc pasteur Likanda n'est pas un féticheur pasteur Likanda aza prophète aza prophète aza féticheur aza prophète révélé puisque tu bengi le prophète incontournable le prophète qui a la vision de l'aigle dépassant la vision de l'épervier. Merci beaucoup. Alors, une question sur Fally Poupa. Tout le monde Fally a aussi concert. On peut dire aujourd'hui que c'est le retour du concert en Europe ou c'est un événement isolé? Bon, on peut dire deux choses, isolé et le retour du concert. Oui, le retour du concert, bien sûr, parce que Fally a pris les mises en garde par-ci par-là. Bien que c'est le retour, oui, on se moque pas c'est le retour du concert. Malgré c'est le retour du concert, mais Fally était appuyé par la prière du prophète Lité Akanda. Était appuyé, Fally pourquoi Kamoué, c'était le prophète Lité Akanda qui a prophétisé. Il a prophétisé et ça s'est réalisé. C'est pour dire que concert et zongi la poto, concert et zongi, c'est fini. Concert et zongi ma comme bientôt c'est maintenant les kamomoko. Ceux qui moto logiquement ceux qui va musicien avec qui bazana qui monte performant ceux qui montent linga beta concert à tous les pères Lité à Kanda pasteur à tous les pères prophètes Lité à Kanda ko pesa révélation de la bouille on monte comme ça la moto makasi à kokweta lelo robino muntibo akoyema ka bêtise les pasteurs ko makaba lelo robino muntibo a lobby nanga a lobby mon frère a lobby Dieu nandimi pasteur Lité à Kanda pour monde ko éviter ko yema biso ba bêtise pasteur wana na parole makasi ezala makambo ko aloba robino muntibo tala makambo boye ngana kutana na nzela na komo banga ye nandimi za prophète. Donc c'est pour dire que concert et zongi naza disponible tout sur la casco naza disponible poser la question tout biso to ndimi que Lité aza prophète et concert et zongi na ki et zongi plutôt na poto. Voilà. Merci. Voilà, peut-être dernière question parce que dans un bi il était en plateau tout solo là tout continuer naie comme étant invité. Alors yom toza qui présent dans concert ya Fally. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les combattants et la police française? Bon, les combattants
combattants ont fait la rébellion. Batumbi Châtelet, Basali Makamutu, Basali rébellion, Basali Pakati tout pour concert et la nuit. Ba parti nini oyo combattant a essandué. O préciser biso. Combattant a échangé tango bato bazokota ba combattant babandaki kosala manifestation ba kolinga en fait bato bakota te bakanga. Mais déjà comme la police ezwaki déjà garde. La police ezwaki garde et quadriller biloko. Bato bakoti après moment moko ba combattant bamoni que makambo bazosala ezo aboutirité. Ale babandi kotumba ba moto, babandi kosala buto après heure moko to yebite quel mopepe wana e komaki ba combattant ba komi lokola zoba ba komo lemba na bango moko ba komo lemba komo kima donc to yebaki to mopepe wana utaki wapi soki utaki na kine soki utaki wapi to yebite ale mbala moko ba combattant ba komi sui ale fali akotango fali akoti mbala moko mokile kangi fali akoti clôture donc et en plus même ils ont la partie moko à moi c'est pas katango soki nga na zwa ngona kopunda na zwa tina mena partie moko fali à lobby Zela s'il vous plaît est-ce que bino bat bozala qui présent wana fala zo ki ata une minute si ya ko s'adresser pour mboka na ye. Oui, fallait à parler, il a dit que à fongoli nzela même quand on robine le baki fallait à parler. À moi c'est pas kata fallait à le baki pour mboka le bi vraiment makamoto et simbi à remercier ba tebele. Ba soutenir ngai vraiment na sepeli vraiment le baki ba soutenir nga mingi et en plus il a encore parlé du prophète qui était à Kana en disant quoi à moi c'est pas kata le baki vraiment na sepeli pour na prophète l'ité ya likambo kwa le baki nga moko fali na zelaki ko ndima te na croire que c'est prophète mais nga moko na yeli maman on a rencontré après à remercier Patotu à remercier d'abord prophète l'ité ya après à remercier Patotu. Est-ce que fali a pensé quitter na ba na ngambo na biso na est kuna na ba femme violée na ba massacre de sala na est non parce que ça tant fort pour relancer message. Ngana mona ki amos bakata fala le baki makama est concert au mbongo yo akoyaka na caisse akoyaka na est akodepenser akopongisa makambo tout o ezeleka na est parce que si makambo tout eseli pour concert parce que kanzaki ya polisi mais ya le baki ba mbongo wana akozwa akosunga ba orphelin akosunga makambo tout ezeleka na est pour payer quota. Merci beaucoup ndeko na biso to tikio parce que tozana invité awa okoyi ko baksanine comme Yasuka. Bon, nga eloko na ko bakisa vraiment nakib nana ndima ka pasteur te nakib mentela ka teme na ndima ka te poko biso to moko mais nga na sala ka teme mais moto o nga na yiko ndima que aza vrai pasteur ya solo o ya kosaka te ezal prophète lité ya kanda na kuchino na ndibaka deux kuchino awa na yeko ndima lité ya kanda donc question na ngai et réponse na pour na kolobaki na kini tout a pasteur waka tout bazo bakota comme vrai prophète o ya solo biso ton dimi na kini et na États-Unis Canada partout le monde entier motako boya te c'est le prophète lité ya kanda vraiment to sepeli à moi ce que na pesa mo bote nanga. Merci rapidement. Oui, la première des choses, n'a pas simboté, la prophète l'été à Kanda, homme de Dieu Makasi, en deux, n'a pas simboté Sinangaï, à déplacé, Séolo Jules Ferry, maman a pas Nangaï, après, n'a pas simboté, n'a Séolo Sleya Bakif, le grand sapeur, très fort, l'incontournable, c'est fait au Kemba, n'a pas simboté, n'a pas simboté, Yomoko, journaliste, n'a pas battu la vidéo, n'a prophète Likan, n'a pas simboté, prophète Moti. Merci Papa Totondio Botondi. Donc voilà, merci mesdames et messieurs. Nous continuons toujours cette émission. Donc aux autres participer, appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous allez être en contact avec Africa Link TV. Alors, Pasteur Lité à Kanda, impressionnant par rapport à nous féliciter de part et d'autre. Tous appel des États-Unis, tous avant. Alors, je signale à tout le monde que le Fally Ipupa, n'est-ce pas, le premier artiste congolais à jouer à Accor Hotel Arena, à guichet fermé, plus de 20 000 places. Donc, c'est les Congos qui gagnent. Fally Ipupa, bravo encore une fois, plus de 20 000 places. C'est qui concerne au Salam Piaka, donc voilà, or le contraire. Réaction par rapport à papa, tu peux remercier, hein? Vraiment, on va remercier bango pour comprendre que nga inde mutu naza oyo bango batikali
na bango. Lokola ba pesi ngai confiance na koko abizete. Pozo mona na minute oyo. Toza ebele ba gafe trop ba sali sonya makasi na mboka kasi bana na nzambe babayaki. Mena oyo ekomi na temps oyo mutu nyonso a se retrouver. Na ninga kina loba likambo moko appel et déranger ki biso. Tango ete tozo pona to utaki na ba élection tozo luka mokonzi nini akokamba biso lelo. Ngana leka na ba télévision. Na tomboli maboko likolo na lobi nganzamba la kisinga iti. Kasi moma yango yo. Bima na télévision. Potozo mona biloko a salité bozo sa na ba télévision. Kotie sa batuma ilikolo la télévision. Bozo bimisa bangolo na banzoto abatu. Bozo bimisa miselekete. Bozo kwisa batu bakao. Bozo kangaba na bandoki. Ba famille zo panzana. Bozo bimisa batu même na ba mbongo. Yo za na banki te mobimisi batu mbongo. Leka na télévision. Soki oza véritable mosal na nzambe. Nzamba salela ko na nenga solo. Yebisa biso o tozo zela. Akozala mwasi to mobali. Pa ko uta na tribunini. Soko yebi peta kombo ya muto biso tozo zela kozala tata mokonzi ya mboka. Pesa biso kombo na papa. Moko tabima na télévision. Moko tabima ya koloba. Pourquoi nazo lancer message opona yebi ete. Très bien. Tango azo ninga kita mabela ko kutana na makamwa ndengo wana. Yango nazo ninga na kebisa déjà ye ipupa fali ipupa di cap la merveille. Na kebisa ye déjà pona bato mabe. Na zela bango babima te. Lelo bomoni mokonzi abimi. Bokangaka minoko. Pourquoi bakangaki ba minoko? Po ba yebete baba ne kolia mbongo ya tata mokonzi o azalaki liboso. Bazolia mbongo ya tata mokonzi, bazana ba jip bazana mituka ekangi bango minoko moyeba loba ezate. Tango bamoni mokonzi asikaye, babimi na ba télévision, bakomi koloba bilobela. Nazo pekisa bino na kotake na bino kalate. Wazobela mukuna to nani? Nazo pekisa bino na kotake na bino kalate. Wazobela mukuna. Keba na Kabila, faites attention. Nazo ebisa yo keba. Toko suka mabe. Na zela bino bobima te. Na yebi te. Ozo finga Kabila. N'esprit ya tribalisme, ton esprit ya okene koluka mbongo na bao baza lelo. Faites attention. Wana na solo banazo chama ina munoko te. Na prophétisaki pona fali. Avant, na lobaki boye, combattant aza mutu akosakana na ye te. Combattant aza mutu azo lite pe pona souci ya nation, pona souci ya mboka. Baza ba intellectuel, baza bato batangi kelasi, baza bazoba te. Kasi, n'importe qui te akoke kobeta Bercy. Pourquoi fallait abeti Bercy? Pourquoi? Eza na makambo ebele 10 ans. Totikala kobeta Bercy te. Chiffre 10. Non, 11 déjà. Oui. Ezala 11, ezala 10. Na pamboli nzambe po na chiffre. Nazomona 1 eza liboso, nyonso ebandaka na combien? Na 1. Nzamba pambola fali pupa di cap la merveille manabioche the people the world. Yakolobeza nini? Yakolobeza nini? Papa, na mboka o fali abotola mutu mwasi te. Na mboka o fali asali ba bêtise te. Lananga na bokebi. Eza na ba leader rebelle, baza na ba orchestre, bakoka ko mona te danseuse na ye aningisa loketo na misu na ye. Oh, na sima ko ningisa loketo, fo luka diemela abima na ye. Biloko wana fali asala ngote. Lananga na bokebi, faites attention. Tozo blaquer na yo te. Ngana yo sala na ba jeter. Ou bien to kati eloko no makambo. Non to kata koma. Menga azolanda yo pastel te akana. Lananga na bokebi, comment azolanda yo? Oh. Yo to la tsanga lamba o. Yo yebi nga sona na mboko. Pastel. Na boka maladi siko. Non. Na la kela yo. Non, na olinga makambo na te s'il vous plaît. Oh fali amoni yo moni yango te. Na lobaki boye. Très bien. Baza ba intellectuel, baza ba tata mikolo. Bazo bunda pe pona mboka souci na bango eyebi bango moko. Eza bobele facilité. Chiffre 11, chiffre 10, nazomona 1 etelemi liboso. Nyonso ebandaka na 1, ndenge bani na 1, fali numéro 1. Lananga na bokebi. Eloko ebeti si fali Bercy. Eza nini? Même ye moko fali kondimezalaki mukie.
nayebisaki Fali ngalobi Fali eza na ba mama vevi moko babane kolela opangusa bango me misu na biloko akolia eza na bana etike moko babane kolela opansaki na bango bawera bayebi STT soka ke STT seka ke kobeta Fali akokende STT kobeta te mato sunga bato Fali ozomona di cap la merveille. Non. Landa. Wera déjà. Ah papa Nathan, il faut tout contredire nangai. Asala makam na ndenge na ye. La nanga na bokebi. Ngana lo ba c'est très important papa. Et comme ini. Non, vas-y. Wera pas sala na ye, mais ya Fali ndeleki. O excuser ngaya. Je t'en prie voilà. Merci na rectification oui. Oza mutu na bango. Naza netre na amta batu. Non, tout kota na histoire ba changer ngo te. Oui. Asali ya mingi na mboka message ekobima Fali akobeta Bercy nde na lansaki mbala moko na ba télévision mbangu nzamba yebisi ngai bolamu ya mwana wana na lobaki bo na télévision bi bakita bamata que ça soit des gars qui combattant na bango massa sebeti moto epeli milinge mati maya moto ebimi suka nango Fali aseni abeti po ezalaki message ya Nzambe na tieki mosali ya Nzambe on azwa ngo na famille ya Fali te on azwa ngo epai ya Fali te na zwa ngo epai na Nzambe na likolo akela ngai ngana Fali to ebani te ngana nto na lia mbongo ya Fali te mais na musalo Nzambe apesi ngana encadre mboka po na za lisu ya mboka na tala mboka ezokende bien te ezokende mabe Nzambe apesi nga message na lancer message po ezala o ezali Fali Poupa, faites attention. Dicap la merveille, faites attention. Marabioche, faites attention. Nana prophétisé qui avant. Na tchaki kutuyo maboko te mais na prophétisé avant. Tango zo kita na mboka oyo. Keba na basala nzambe wana balukaka ba actualité. Kopesa mutu na yo pas n'importe qui te ya ko tchao maboko. Abonde la pona yo, pona nengo beti Bercy. Muyibi. Mutu akala mobomi akala oningozo succès na nzoto afali biloko wana yango esilisi ba shibe succès esilisi ba wera succès ekitisi ba tobele pona nini nyoso fois que ne pas tata wana limité acha maboko nyoso fois que ne pas tata na tribalisme acha maboko eloko wana na linya ngote nzamba pambola biso kasi ya kolobeza boye voilà ozo senga na Fali ni jour okita na Kinshasa pastoralité akanda aya ko yambaye parce que yo muto prophétisaki ce qui yote me fallait betité vous senga na Fali nini papa na aéroport ils allent nini eza obligatoire eza automatique Fali Poupa soka moni elongi na ngate akobima na aéroport te loba matali so aviation ngapo poto eza obligatoire eza automatique du Cap la merveille marabioche des people de world mboke zo zelo maboko ya kofongwama mboke ezo zela eyamba yo plus que ba homme politique eza na bato ebele tango Fali ake kobeta même ba collègue ne ba musicien ba soutenant qui est bonne chance à munoko ne motema e kokana kate ba souhaiter bonne chance mais na mitema bazolela eda abeta te du fait que Fali abeti pour Fali abeta esengaki aleka na eloko moko boye na vie na ye bolamu teleme leki ebele Nzamba pointe ye abeta na yebi ete tanga zokita na mboka ye moko azaka mutu a reconnaissant akozanga te kokanisa bana etike akozanga te kokanisa ba orphelin bandeko na biso na este tango zokita na mabele mutu aliboso fa moni zangai to bondeli Nzambe to remercier Nzambe Fali zonga na kimia kasi ezate lokola Fali abeti Bercy et pesameli n'importe qui te Fali abeti ngo par recommandation soki oningo beta Bercy lukangai ngane natala na kitala tala Nzambe natala tanke liswa Nzambe na yeba okobeta to kobeta te penga na kata kana mukuse soki na lobi pianga 3 jours na koti mabondeli soki na bimi na lobi kobeta to chete ti omoni makambo na ko beta parce que après Fali Poupa mesdames et messieurs qui sera le deuxième qui sera le deuxième question mark après Fali Poupa parce qu'il est le premier. Qui sera le deuxième Yakobet Tanasa l'accord Arena? Pasteur était à Kandalibo contacté hier.
mais il pourrait que ils allaient hériter Watanabe. Pasteur Altea Kanda, ozolo bato banimba beta basala nini? Bato banimba beta ba ya panangai to consulter Nzambe na attitude au fali à salaki, c'est un jeune humble, c'est un jeune qui a une valeur ya Nzambe, to consulter ki Nzambe, Nzamba lobi fali beta, le fali a beti réussite totale 100%. Na lalité. Na kolala ndenge ni na décider qui déjà le 28 na zala ka na attitude à jeune. Comment écoute là qui wapi concert fali lobby et ozala ki wapi na bar na hôtel ozala ki wapi pastel. Effectivement, le 28 na proclamé ki yango eza jour ya kobimate. Le 27 nga kolia na ngesila ki 0 heure. Ah bon? Kobanda 0 heure tant kobanda 1 heure tant to koti le 28 na tikala isu kolia te. Na kolia na 0 heure ya le 28 poto que no kota le 29. Ah bon? Nenga na li. Ah bon? On annonce yango déjà na télévision même so ko otala na Instagram ya Fali Poupa. Di Cap la merveille. N'était so ko mona yango te. Na mona yango déjà na Instagram ya Fali. Donc on a lobaki yango na sali. Bako illustrer yango bako illustrer yango, ba la sonne ben ser. Na mela mai na 0 heure. Fali a posta ki parti yo. O nga na lobaki. Po andimela pe nga makambo na zo loba solo. Pe effectivement lelo fali andimi yango qualité akanda za mosa na Nzambe ndenge zo ka ba témoignage. Na liaki na 0 heure tant to zo kuta le 29. On a lobaka yango na salilaka. Du fait que nous avons Nzambe, on a reconnu, on a respecté, on ne fait pas de blagues dans la vie autour mené lelo. Écoute, qui a une attitude, il y a ma bonne délit, na concert, parce que fallait place à Zala qui qui déjà qui est 15 heures, 14 heures, combattant sur le terrain, et que y a la police, ngana bi papa vanda no kimia. Ngama polongo ezana se. Na lobaki, que ça soit degré à qui combattant. Tant vous fallait à continuer à katia, il y a sale histoire de seni et sili. Combattant nyon soit beau sani que fallait à katia. Yani batu ba komi ko benga na même na ba téléphone. Boya ba combattant bazate boya to kende. Boya tant vous concert bani na katia sel babi lité ya kanda za Nzambe. Batu nyon so ba confirmer. Tika tata apambola du Cap la merveille ezala ki facilité bon mona ki ba conférence de presse ba tuna ki o esengeli ba tuna ye. Même bato ba mimaki na conférence de presse bazala ki sirte. Même ba combattant mususu ba inaki ngai. Pona nini okine ko lancer message bonga lobi aza étoile. Fali abenga bidadi na ningina kota na salle na lata ndenge nini ngalobi. Donc na ko lata Fali. Ah papa. Donc c'était passé comment? Na ko lata Fali. Oza roi. Lata chapeau ba royauté wana. OK. Net. Okay. A continue qui royauté, nga doza roi. Aigle. Oza aigle. Aigle. Au monité na kati kuna ba chepe aigle. Voilà tout le monde est entré na ye. Papa aigle za nyama oyo amona kalika munyoso na musika. Ba tiemba la moko bi aigle akoti. Tata pambola du Cap la merveille. Bravo. Bravo à toi Fali, bravo. Merci. Bravo. Message na yango wana. Merci pour tout. Pour les Congolais et surtout que nous avons souffert na temps et belé pour que musique zonga na kati ya poto wana 11 ans bandeko va souffrir et surtout ba musiciens ba collègues na yo mais dis-moi aujourd'hui vous êtes le premier ya robeta na salle Accor Arena au fongoli penzela pour la bandeko mususu. Mesdames et messieurs, nous avons signalé que plus de 36 combattants sont aux arrêts. Il y a la police française, ou encore bateau poser acte n'est-ce pas, futa babiloko oyo babebisi bagar batumbi garde de Lyon. N'est-ce pas, tout le monde dit comment est-ce que Congolais zoyiba maman Peric tali vidéo zo tambola combattant zoyiba maman moko Peric pas out na concert na invité Peric na pote za racher ou comment donc beaucoup melanga beaucoup ça na prépé à Peric to ba soki za iso maralupango ou comment mais bato yo ba bukaki batumbaki bakangi déjà 36 combattants baza aux arrêts. En tout cas justice c'est ça là toujours ça en haut.
ceux qui basent na mukanda te peut-être bakoki kozongisa bango awa na mboka et biso tozala toujours wana pona kokende koyamba bango bazonga na mboka na bango et puis tokosepela d'ailleurs baya kobunda vraiment awa sur place ndenge pasteur était akanda bunda ngai ceux qui bazongisi bango peut-être naozana bango bien naoza toujours na confiance na bango ke bazongi Kinshasa na mboka na bango parce que makambo o bozoloba esalama libanda te bazo violer ba femme na est esalama na Congo nini Kabila yibi mbongo esalami na Congo Félix corrompu esalama na Congo alors bokita na Kinshasa tellement bozolingo kita te il serait mieux ndenge bakangi bandeko na biso 36 combattants bazongisa bango ba expulser bango na mboka oyo donc toyamba bango très bien et kosala biso bien et d'ailleurs on a félicité ba combattants oyo bayaki kosala mbulu na félicité ba combattants oyo batumbaki ba garde de Lyon na yebi pourquoi on a félicité bango boye parce que ceux qui bango te mais ça l'engage za la catastrophe ça l'engage bukana ça les bato nga bakufa na kati po bakosela fali po pakeno abomi ba fan ou bien abomi bato abomisi bato Zambé pas protéger Zambé a protégé bango d'une manière d'une autre que non botumba na bino pour que bato bazala toujours batondi na ndenge ya normal bato ba déborder te batondi na ndenge normal donc bravo aux combattants na ndenge bo piyaki na ndenge bo tumbaki donc voilà donc la lutte continue toujours to boité mais la musique aussi continue. Merci, pasteur Liti Akanda. Toko mina biso na suka puto chité. Toko yesa boke tune. Alembate a continuer kasi ekozala na mukolo moko na kobimela ye na pongi to pe na ndoto na ye ako comprendre que Liti Akanda zanani. Tikete na poto kuna fali pupa di Cap la Merveille. Ezala ba bon séjour pour na yo awa pe tozo zelo maboko ya kofungama e kozala pe ba bon retour tozo zela retour na yo maboko ya kofungama na bo sanité de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres Dieu donné mouya na Italie tata pambola yo kuna na Milan na bo sanité Arlette Izouwa na Paris Fanny Mbombo mère double na Paris Bachizi, mère double de Norvège, Nabo Sanité, Animaya, maman na héritier Manuela, plus de 143, on a pour nous contacter Ngaï. Pour exemple, na batum soit na pour sa prière mon privé, to bon de la pour naïe. Plus de 143. On a prié privé pour ça là. Oui, nous sommes. Même aux appels pour ça ou pas ça. Mais profil, là, toutes nos questions de curiosité avant aussi, ça profil, il y a passé à l'été, quand jusqu'à présent, bah comprendre en haute. Et mon lobby Likambouboué, prophétie ici, et mon mission aux hommes de la Massanga. Donc, à comprendre en haute en fait. Il y a un monde bateau plus que bateau quoi en haute. Bateau bien passer à l'okuta. Moi nabilaka pour comprendre les formules là y est. So ba comprendre formule na haute faut mais là toujours Massanga na mission. Na komela Massanga te. Tout le monde que mela tout le monde que mela Massanga na émission il y a Pimbo. OK. Bien tapé. Omoni ngana za mission. Et puis Turbo. Oui effectivement na melaka biloko makasi. Kasi na lobi boyete papa la nga na bokebi. Très bien. Pona te ya mutu malamu. Il faut langue. Faut na kota na domaine oyazalité, faut na langue ti. Faut na kota na domaine oyazalité. Bon, yo langue on a combien de bouteilles? Ngai. Ah, papa. Na ebité mais kata 5 casier ayo kasana ngai. Oko sepela na nga makasi ko badadi. Nazo bati na ko siliso mbongo na komela. Ah bon? OK. Soki to bania na ko si zela mgolo fali ya ko yo mona ndenge to komela na fali. OK. Pour na ko célébrer. Okolala kokuya na mabele. Non, na melaka kitoko. Tant nazo mela grâce ezokota kati na ngai. Ah bon? Yo loko balango aona balongola. Na lango akati. Benganga na plus de 143. Plus de 143. 89. 78. 30. 729. 729 to bandeli. Plus de 143. Plus de 143. 89. 78. 30. 729. 729. Amemaki bato ndenge na ndenge poto. Bato mususu baza na qualité na ngai te. Esalinga zuwa te. Na félicité fali pupa makasi. Kasi mukolo baninga na biso.
epesa zuati. Ah ok, mon colopère au mémayo epesa zuati. Bien dit. Merci. Epesa zuati. Voilà, mon kilelin dali kende balobara, lelo ayelo bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tata Pambola biso. Apambola pe pasteur Lité Akanda, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation, pour l'émission Kitoko. Beaucoup, c'est moi qui vous remercie en même temps. Mesdames et messieurs, c'était une manière ya biso ya ko remercier Fally Ipupa na Oto Sali, ce n'était pas facile. Fallait abonder na bato belé. Abonder sur le plan physique, sur le plan spirituel. Mais tellement ba soutenir qui na ba prière na mamé belé bon moni. Fallait réciter tu concert on les a été pour combat Fally non. Parce que ba Congolais, les Africains en général, balinga qui Fally puis balinga qui concert ezala. Ya bon moni ata manifestation esalama ki ya ba combattant ata ba bimaki ko na nzela mais ba longi caractère pour mundele soki comme na ba niveau lokola ya ko esandiwe ba biloko bongo mundela bangaka comment qui tout prêt comment qui prêt vraiment pour que ba annuler concert voire même que na monaki la police et kosaki ba combattant que ba annuler concert pour monaki vraiment danger jouer à makasi. Alors Nzambe eloko Nzambe apesi moto mokili ya roboto la te Nzambe alingaki concert wana ezala pe eleka na meilleure condition to moni salle plein à craquer ngana bi oh mais nazo mona kuna ba combattant bakangi nzela bazo boya bato ba ya concert mais koto au plein ndenge bravo à Fally Ipupa donc la musique continue et la musique congolaise est avancée et continue toujours à avancer. Que vive la République démocratique du Congo, donc que la musique aille de l'avant et l'on poursuit na biso yango wana. Nga ça intérêt que non na lembo nga Fally so pendenge na ligne musique na biso et avancer davantage. On est au sein na biso honneur tous là toujours na matière en fa na plateau ya robeta na poso. To ya on a ba plateau. Ce qui ba matière exacte to la tamposo ndenge to la tanga ba simple ba t-shirt et les malemba. Et ce besoin on a ba t-shirt et kemba na kati boye donc bien habillé parce que matière ezalaki tout ça la fête après on a mis la champagne lobby de la médaille de champagne là OK mais ça pasteur nanga obaki c'est bon non oui obalanga tembo olango raté oza lango raté te papa na osepelisa yo na boy to bebe c'est mission na tinda basombela o masanga oui basombelanga ta ba whisky basombela na lingaka mingi pe ba whisky nyonso wana ezaka ko célébrer. Bon, c'est la whisky en haut, avant monsieur ici là, on mélange clair ici là. Non, il n'y a pas de souci. Oh, papa, désolé, chaque chose a son temps. Nous avons un temps à priorité. Nous avons un temps à fête, nous avons un temps à CP là. Merci. Tozomela, après ici, donc Tozomela avec Pasteur Lité Akanda. Merci à Ken Piana, merci à Maman Satou, Franck Stemaille, merci à Nati Lokole, merci à Nana Boudouga, la belle femme, hein? Donc Nana Boudouga, merci à l'équipe et tout, et à accompagner qui Fally Ipupa, et Boussali Moussa l'a très 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 bien, et je pense bien que Fally Ipupa Ozong et la Bissona, un musicien complet, na Kate Kinshasa, et que ça la biso bien. Mesdames et messieurs, je dis merci à Willy Mouchen, le véritable code Mboka. Malolo Loris, la Congolaise, elle a quitté tout le temps, direct. Et ça là qui biso bien. Et puis na Gauthier Mascotte depuis Londres, na PC est vraiment bamboté. Papi Boza Monzali PM Christelle Blanchot la terre électrique na Kata France. Merci na ba image. Oyo to bandai kozwa. Et puis merci une fois de plus na ya Boston Gam extrêmement bon. Hein, donc voilà, Peggy oui kozwa pasteur na moni bilamba sike kota ki déjà pasteur. Ndenge bokechu atumbaki drapeau sikoyo soki pe esalaki ye eloko te po drapeau ya mboka esalaki eloko te tomona bandeko mosusu batumbaka mpe babible nani boxer on atumba bible toloba te esalaki eloko te amonaka makambo neti lelo te ekosala eloko le même jour te eza na nsima mikolo sikoyo elamba na oyo eza elamba kaka oyo batekaka na bango awa est-ce que soki moto atumbi yango ekosala mutu nini soki boketu atumbi yango esala boketu nini de génération à génération malheureux kaka ndenge ye moko boketu matama azali ndenge pe famille na ye kokoma nayebi si yo vérité papa oyo eza elamba liseki te. Merci, bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.